Voilà, bienvenue de retour à Première Dame Look. Il y a bien eu Adrienne. Lelo avec inspiration et maquillage de Kim Kardashian. Mikolo vraiment qui m'a ça la reverse contour. Et ça zo concentré na c'est à mis mingi mingi azo comme ça en noir mais Mikolo a mis sunde bon munyana et ça un peu nude, un peu léger. Ba couleur moko ya sombre été. Lelo na ko créer maquillage ou ko démontrer comment est-ce que beaucoup ko recréer maquillage à la Kim Kardashian mais ya lingala. Voilà, dans l'examen le nanga sans maquillage parce que tout la mukaka boye avant toi ko banda otia ba fond de teint ba bleu mususu. Voilà mais tu toujours na été na préférami ni ko sala la primer on a sala la lelo isa ya Revlon parce que pour na vraiment fond de teint na yo banda pendant toute la journée na te primer na ngelo partout quand tu justement na pakola mafuta. Voilà, après avoir wana lelo na ko concentrer mingi na makiki ba vidéo les cas qui mène à la vraiment makiki pour ils voient qu'attend mais pour comprendre look ya lelo concentration na ngo makasi za vraiment na makiki na rosa makiki na nga mena ko highlight yango na concealer na hauteur concealer ebele pour na lingi vraiment herbe azou la liquide qui vraiment ezala stand out ezala vraiment remarquable dans c'est la concealer kamo ebele par rapport ya ndenge na sala normalement pour le mot comprendre que va look na sala que ça vraiment soko mais ça te carana ce que ça sorti moko ya mon pied non ou ça vraiment soko qui fait tout bien quelque part paye bien soko limba maquillage ya ba soit ya ba normal ou bien ya ba journée tout ça on peut trouver au cas na chaîne ou mais oui ça changement de fréquence ndé yo moko moni na titre bino boyebi Kim Kardashian tango ya bimaka na red carpet tango bima na tapis rouge azala vraiment sûr que azo écraser batunions tout que look nae ezala assez imposante. Voilà nazo tia concealer ebele parce qu'avec concealer oyonde et quoi ko servir ngata on a ko blend na ko mélanger na ko balolango et ça la bien pour illuminer ezala jana high definition uzomona ndenge nazo tia concealer nanga vraiment neti na fil. Voilà, plus avoir côté concealer très bien, na ko blend mélanger de sorte que à tabaline moko ya mabe mona na te si s'agit pas aussi la misapi salela après wana na ko zo base ya fard à paupières nde na ko tia likolo ya ba paupières na nga vona ya ko tia ba fard à paupières na ngai no boyebi Kim Kardashian vraiment ye soka sali maquillage na ye azalaka sûr ils a gardé pendant toute la journée alinga vraiment ko retouch ko kindo bongisa pamba te bino boyebi ye moka zaka toujours prête na caméra pour ba paparazzi de balandakai alors na ti base alors na bongisi yango na brosse wana bozomona pour quand même na ko éviter ba ligne moko agressif milongi nde na mélanger boy juste avant na ko zwa sous palette na nga ya Alice Wonderland ba batala vidéo ya semaine passée ba yebi palette o na ko zwa kaka même chocolat na parce que ça kitoko pour na ko utiliser yango neti couleur de transition et puis justement pour nous rappeler bino maquillage où ils a vraiment c'est ba couleur frappante main ils a ba couleur moko doux et tout mais na c'est ali sunde to ko tia couleur noire parce qu'ils ali reverse contour to ko sala mingi na c'est ali sous exa noir mais regardez comment est-ce que dans tia couleur chocolat nanga pour ebimaneti couleur de transition. Voilà au numéro 2 na crayon où il y a NYX, il y a jaune gold.
voilà yango nde nakoya kotia yango justement likolo ya mbuma lisu nanga. Alors yango nde tokoutiliza yango comme couleur oyo eza vraiment visible likolo ya lisu, parce que couleur oyo natrouvaki yango un peu satisfaisant par rapport pe ya look oyo nazomi korecréer des kim likolo ya lisu na ye ezalaki vraiment pas assez compliqué, mais ezalaki lo moka gold moko vraiment yango nakie na mix oyoyo. Voilà natia yango likolo ya lisu nanga, mais ozotia yango bien tout en étant ozoko disperser yango po ba couleur ya mabe tikala te. Après na ye kozwa voilà brosse nanga à plat na ye kobongisa koblande komélange yango une fois de plus na kamwa chocolat oyo ekotaki na point comme couleur de transition. Voilà, après na ye kozwa nazongeli chocolat natiaki na coin ya lisu na ye kobakisa yango kaka mwa moke. Après nazo mélanger yango nde bozomona wana avant na ya kotia couleur mosusu na yo osilisa après tokota na se ya lisu. Mais tant ozosala maquillage na ozala na habitude ozosala ozomélanger wana brosse de mélange, brosse oyo eza brosse oyo eyaki kaka na palette wana oyo nasombaki ya palette oyo nalakisa bino ya Urban Decay. Voilà nde nazomélanger bomoni nazomélanger mpo nazolinga te bacouleur eza bien te. Voilà na ye kozwa Parabox couleur wana ezali neti mwa orange mo boye. Voilà nde bomona ona lisu bino moko pesa yango kombo vraiment technique oyo namonaki yango pa Mario moto oyo amakiaka Kim Kardashian bocomprendre ke akomi komatisa vraiment likolo mpona kocreye efe moko boye. Bomoni nde nasali wana na matisi yango na kati ya coin lisu mpona obimisa chapeau ya lisu wana lisusu makasi. Vraiment si nazalaki oyo na omeka yango ata na couleur mo boye natalaka mwa différence parce que mikolo vraiment j'adore faire comme ça ezofungola lisu vraiment kitoko. Après savoir kosala bongo na ye kozongela susu blending brush de mélange wana. Après na ye komélanger voilà ce que carte ezo se jouer nde awa. Bon nati crayon nanga assez ami comme ça normalement on finit par faire à crayon outil crayon non vraiment bien crayon ezala bien taillé crayon nanga on a je crois qu'ils a ya Avon nati on a assez à lisu nanga de gauche à droite. Après wana bomona siko na koya kozwa nazongela kaka box nanga oyo ya Urban Decay nde nazolakisa bino na kosalela couleur le plus sombre natie mpe crayon likolo ya lisu nde bomoni wana mpo na ye kozwa couleur oyo komona yango time yango nde nakoya kosmoky nakoya kotia yango na se ya lisu nanga parce que n'oubliez pas oyo eza reverse contour reverse smoky na anglais hein, mais na français nayebi te soki tobenga oni mais na lingala bino mo bocomprendre kaka natia yango na se ya lisu mais kotia yango vraiment ebele te. Après naye kozwa brosse précision pour na komélanger na kokotisa mwa noir wana un peu lisusu na coin ya lisu nanga. Bomoni nde nazosala naza vraiment prudent nazozala nazoevite bacouleur wana ekota yo na lisu ozotala mwa likolo. Après wana susu okoya kosani okoya blend au mélanger. Après nakoya kotia makiki nanga nde ka bomona nasalaka na sauté côté à fond de temps pour na linga vidéo oyo ezala penza molai makasi. Voilà so za fan ya Kim Kardashian oyeba ki alata makiki vraiment ebele makiki na ezalaka vraiment chargé na surtout na smoky oazo sa mikolo vraiment makiki neza ouf yango bomoni natiaki makiki ya faux. Après na ekozwa natie mascara juste pour vous signaler que oyo eza ba look moso kozoki feti nayebi ki mutu so otia commentaire ochango ebele c'est trop boy na lobi te ke maquillage ozo sala ngo parce que ozoki eswe pe point ozoki ota camarade non na lobi bien oyo eza maquillage
haute définition mpona bato balingaka kotroubler vraiment effet na tapis rouge ba bamoni okoti boye na feti mo boye ya monene bafeti ya basale okoti bofandi bato baocomprendre yo te mikolo toza na système ya glow mikolo vraiment toza na système ya ongenga toza na ete bomoni nde nazosala wana eloko wana engengisinga likolo ya mabundi ezali glow batika yango na bamarke nyonso to nalobela yango lelo vraiment na olobela yango mingi te parce que nayebi ke déjà bocomprena après naye kopakola yango justement na remplaçaki yango na place ya fard à jour mpona namonaki kimi basalaki vraiment fond de teint moko ya glow abandi ongenga batiaki fard à jour te yango wana bomoni na look oyo na evitaki fard à jour après siko mpo maquillage na nga ezala vraiment efandi journée momba naye kosalela fixateur ya maquillage oyo nde bomoni na tie boye soki osali eloko okoki na feti obini otoki ebeba te apres naye kozwa rose à lèvre nango eza ya Lancôme nde nayeki kosala na balèvre nanga parce que Kim Kardashian rarement atiaka vraiment bacouleur ya makasi na mbebo na ye azala soka baluki na rose te azala au moins na mwa jaune moko ya pete même bacouleur moko ka ya lèvre naturel mais namonaki rose oyo na ndenge mpe nalataki combinaison na ngai ya rose ekende vraiment bien et puis look oyo na recréé ya Kim azalaki mpe na balèvre moko vraiment ya rose. Voilà ce que vous en avez abonné à la page de Première Dame Look. Abonne-toi, hein, vraiment, tikilanga ba like, ba j'aime, ba comment, si tu n'as pas subscribe, ba battu, ba s'abonner, mikolo, na pesi no ba mbote, ba bisous, tokotonga vraiment équipe munene ana kati ya YouTube, ya ba congolaise, ya lingalophone, pourquoi pas biso pe tokende liboso. Vraiment na lingi bino mingi, zambe ya pambola bino partager mes vidéos, c'est gratuit. So Monica Rotondi pete kanga na Facebook chaque dimanche naza live na Facebook à partir à 17h30 to 18h to lobaka déjà Première Dame Look veut dire maman a commis star ya papa na kati donc so sepeli na look o vraiment yebisanga oboza pe na idée eloko mo boye komelanga naza nanga mutu moko ya batu na sololaka bien. Lolo, j'espère qu'il y a eu au lobby Première Dame Look. Maman comme star à papa na kanzape Bibish Bilonda Emilia Gualdino na batu nyonso batali bino pe bokomi bastar ya mibali na bino na kati ya ndako. Allez, tokutana na Facebook dimanche.